Congo France. Messieurs, partout au monde, vous nous suivez. Bien évidemment, grâce à ces magazines entre nous qui nous permet au moins de rester au centre de l'information, www.conférence. Bien évidemment, parce que nous revenons sur une actualité ayant marqué la semaine, l'actualité qui marque, qui fait chaud, mais aussi avec des artistes qui marquent et qui ne cessent de marquer toujours l'histoire de la musique congolaise. Il faut savoir que quand on parle de Moutouachi en République démocratique du Congo, on parle d'une dame, évidemment. Il s'agit de la reine, donc c'est la reine de ces royaumes de la bonne musique de folklorique de Luba. C'est avec elle que tourne gros solo un peu d'actualité et belé en ce qui concerne la carrière naïe et beaucoup de choses. C'est Mamou National Tchalamwana à qui donc on peut saluer. Bonjour. Oui papa, bonjour. La reine de Moutouachi. Pose, c'est la première fois au Zoyo et tourne solo un peu beaucoup de choses. En dépit. Pourquoi moi régression oyo en ce qui concerne style Moutouachi nayo ou to sentir un peu retouche mususu et continue à musique nayo? Oui, mais c'est normal, toza ko utiliser un instrument moderne et puis à chaque fois que toza ko sala banzembo za ko ya toza ko évoluer, bien sûr toza na artiste o baza mutuna mutoza ko apporter moi touche naye et ça la bien eza ko fungola eza ko sala ke moni lelo bikolo musu bakomi kobina lelo disons Moutouachi à l'étranger il faut kende il faut mona bakomi kobina Moutouachi c'est vraiment bien na yango to za la ka enfermer te to tika la trop kasayen il faut tout apporter pe et loko musu ba touche musu ya sikana kati. Itangu omonaka lelo ba bikolo mususu ba mboka mususu ba bina Moutouachi ba utiliser danse na bango à travers loketo ozali parmi ba style vraiment ozali ya baluba et ça la ronde ni comment on se sentira un peu et ça la rend bien leo nazali fier ya komona que Moutouachi zo bina ma partout et surtout na ko koloba na rappellera toujours ngai tant on a kendeki na début 80 les années 80 nazalaki na Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest, jamais, moi, c'est à Kokobina Ningisa Loketo. Et Zalaki, moi, jeune, mon roboye. Mais, on a commis en Afrique de l'Ouest, n'a porté dans Souana, Moutouachi, ils ont dansé à Balouba. Et ça livre vraiment que, vraiment, Bazako monaka basi peut-être arabe bazako bina ko ningisa loketo tout ça et bango bazaki na ba danse na bango plus mapeka et plus ko sauter makolo tout ça mais tant ba monique Moutouachi vraiment loketo ezako ningana moi ça zo ningisa loketo et vraiment ya mbalaki bango makasi et tikala petit lelo. Vraiment, etikala tilelo et ça lui marque une identité nao internationalement na mokili mobimba ou soba lobela Moutouachi ba lobela rayo indirectement. Donc la reine aujourd'hui, comment on se sentir aux participants à la génération est belé, il y a artistes musiciennes donc bana basi au ba participer à la musique et lelo comment on se sentir déjà na kati ya comment combat il y a musique wana il y a entre femmes d'abord. Combat entre femmes, hein? Combat, c'est-à-dire que Yorolinga, peut-être, so beti chanson et Kalatan ou beti Chibola, exemple, au moins à beti Masikini, il faut beti le Romoro Boye et rivalité à Lelo Ndenge Koma. Comment on se censure un peu? Oh, rivalité, je ne vois pas. Hein? À beti Masikini, maman Pongolov, Bazaki, ancienne patronne Nangai, et ben voilà, na passé par Bango, na sali quand même moi, na tika moi Kombo. Na banda d'abord na danse na zaka fière ya koloba ke na banda ka danseuse ça me gêne pas batuzo amona oh danseuse non danseuse za musala ko bina ezali penza ma di kambo ko yimba kutu c'est encore plus facile parce que na joueuse que vraiment na ko soutier di sous mais ko disons ko bina il faut vraiment ko zala parce que tant na za ko bina zala qui vraiment apprécié par tout le monde applaudi par tout le monde et donc le batteur na ti ko bina les gestes restent toujours mais nazana bana oyo bazako bina na place nangai et puis les grands publics ozo bina Moutouachi encore mieux que moi et bazali wana rivalité je ne pense pas
tozali na makambo lokola bana mibali te. Bana mibali balingaka koswana po basala polémique po bayoka bango. Biso toyebaki makambo wana te. Mama abeti maskini avec beaucoup de respect et vraiment zaki na style na ye makambo na ye likayabu sombena likayabu litumana samaki wali na sombe kiu engana zobi na chibola mulumba. C'est différent, ça n'a rien à voir. Rivalité zala kite. Mama pongolo vazako yemba onga inda ya o na yebi kombo ya mbandate o yanga inda ya o libalango ya bombandate aye. Au moins ça n'a rien à voir. Maman mbili abe kuna nakena irobi pona salisa duni. C'est différent. Mutuna mutoza ko yana moi quelque chose au moninga za na yango te. Et soko talibiso bien mutuna muto na personnalité na ye. Ata bazalité disons maman pongolo vana beti mais bazali toujours batika na mémoire na biso. Et Bozaïne a public moko peut diviser en fait. Bozaïne a public au bateau. Ceux qui parlent peut-être bah Swahili, bah nous on a plus. La musique publique est divisée. La bonne musique c'est la bonne musique. Oyembi Swahili, Chiluba, Lingala, français, qui camerounais, Boena, tout ça. La musique c'est la musique. Connaissez la gâteau on gagne dans la public oyangai. Sinon tu os la baluba ne wa na musique nangai. Ou kuna wa bangala nde ba ya na musique na non c'est pas ça. Musique ezali public ezali pona moto nyonso bato balinga musique balingi musique. Et comme là déjà pour comme Congo azo emba chibola to ayembelio comme malu et comme là on déjà au mona mom Congo to mona rabana balega na télévision wa basala ba concours bazo emba ba chibola ba malu et baza baluba te to mona kayango il faut aller à l'étranger. Mama Patience Dabani et na Gabon ayemba kumba kamana meme ya ye kamana meme ayembi yango banze mona bayemba kango à l'étranger partout les Ivoiriens chala mwana wo de bayemba yango. Mamou national parce que Mamou national surtout balubi baluba on a na chilou baba traduire on a na lingala il a mama ya mboka. N'est-ce pas? Maman national. Alors, Maman national, comment on se sent aujourd'hui avec Batunayo, Toba fan Nayo, Liboso, Baeba, on a quatre vraiment depuis, Baeba, on a Moutoashi, Baeba, on a Chilou, vraiment pour na thème bando exploité, Malou, Chibola. Comment on se sentira aujourd'hui? On se sentira un peu envers Bango, on dirait au Bungi Nanzela na Bango ou comment? On a question à comprendre, ça n'a pas changé. Moderne, thème ou exploité peut-être est-ce que ça toujours na carte lignée wana to et ça sur lignée wana tipo ezaki ba vécu hein ndeti malou ezaki ba vécu ba chanson est belé au sala ezaki ba réalité est-ce qu'il est toujours dans la même optique? D'abord yo motozo poser nga question est-ce que yebi musique yango bien? Oza muluba bien sûr. Oui, ce que vous posez la question de Ngwanezo Kamusangai. Bosto Bagingai musique na sala ka ezali chilubate. To ezali folklore te basé sur disons fond na folklore te. Lobby lelo komi okomobeta un peu musique ba instrument komi moderne. Oza toujours eza question oza toujours na lignée wana to o varier pe les sources. Na la musique ba thème au bando exploité ba vécu au bando exploité au varier to tskalika bongo. Ça dépend. Musique na uto ebiso eza musique. Ça dépend du message. Musique d'abord c'est le bon message. Et puis fond il y a musique nanga na exploiter na folklore kassayen bien sûr c'est ça ma base. Mais et donc on a que na deruta na longwa na folklore wana na komi ailleurs non sinon ce n'est plus de moutouage. Na tikala toujours na garda toujours cette identité là. Et même si j'apporte le synthé, ce que n'a apporté guitare, ce que n'a apporté son nini, mais nazaka kawana toujours na rythme wana. Mamou national, autre chose à présent. Ils écoutent au fond le folklore, même des thèmes. Par exemple, le thème, le roi a vécu, histoire, on a rencontré dans la chanson, ça toujours histoire. Non, on ne peut pas chanter la même chose. On peut trouver la même histoire. Oyo bakoko bazako yemba oya kusenga disons ba louange ba buena boy. Soko yoki au fond c'est ezali époque wana ezali un peu eleki
oya ba kusenga ba louange ba nini wana mais siko tokomi na temps ozo beta musique ozo na rythme le côté batterie côté basse côté biloko ebele et en même temps message peut par rapport à la vie quotidienne, la vie de tous les jours, vie sociale, tout ça composé selon Makambo, tout ça comment on a vie, tout ça vivre, oui. D'accord, comme vous êtes artiste, il faut le dire aussi que artiste et il faut attendre à rendre toujours musique moderne pour que les fans basent toujours Kisamaka. Alors, Mamou National, est-ce que est-ce possible un jour Mamou National n'attend aux productions puis Mamou National a bini vraiment toki vraiment Mamou National des alaka vraiment na vibe voilà yakala. Yo ndengena bina ndengenini. Déjà na sina bini na convaincre déjà bino. Isoko bolina bina point bon yo ho binate. Non non, bana baza ko bina ngape nazo bina na ndengena ngai. Oui na ndenga ba mamu, nazo bina na ndenga ba mamu, bana bazo bina. Siko yo ndengena bina na bina net. Yo binate. Ngape na bina bien sûr na binipe mais ayo siko. Déjà nazo apporter bino quelque chose, nazo ko betela bino. Mais bino il faut besoin c'est la ngape danse. So boninga ngana sala nyonso poani. Voilà, c'est un grand plaisir pour... Et c'est un grand plaisir aujourd'hui parce que hier... Et tant au moment à Katsa Bangwa, au moment à Katsa Bangwa, tant au moment à peu Bangwa Bina Boltali Obia, on a vraiment ton Azalara Boy. En tout cas, ma question est vraiment... Bien sûr, je viens de là. Je viens de là, c'est un travail. Bino bozo kazata mususu ke soki ndenge nini abina zela yo lingi batu babina shela toke mutu aje Voilà, c'est pour vous dire, hein, vous qui connaissez Mamou National, Mamou National, la Kalabobang a peut-être scène, tout Bobang a regardé ma concert, Bolobara toujours ba autocaté. Bamisou Sobi, Bamisou Balobara. Donc, Ngai Sigoyo, peut-être dans nos bangs à la prochainement, je viendrai au concert parce qu'il y a un autoca. Et le concert déjà prochain programme déjà avant le prochain programme. Ici c'est la VIP. Awa VIP. Awa zali chez Empreinte, Mama GG. Oye awa zalaka ex, disons c'est ex 5 à 5. Face na ina yangoyo. Soko komi awa. Okoti eza makambo te ba fait traîner na porte au futana no billet bazuru ka ba échange te. Oye okoti directement avec beaucoup de respect ba installer yo masanga kolia ndenge omoni et le spectacle les aller en face na yo. Chez Mama GG, chaque vendredi, à partir de 19h, 23h30, quand Tokangi apporte. Ouais. Alors c'est un grand rendez-vous, hein. Ils ont un rendez-vous aux Armatés. Chaque vendredi, à partir il y a 19h déjà avec Mamou National. Donc au Rotokanao, tu es au droit d'entrer, bouger au moins mon qui y a pas. Et au Bina, Moutouachi, il y a Mamou National. Alors Mamou National, tous on a il y a les solos nabiso, autant solo. Mamou National, il y a des générations et kota na kati ba musique na binon de bosalara, mais botikali toujours wana comme source d'inspiration et belé et botikali ba racine ya ebele. Aujourd'hui, quand on a une génération de filles plutôt au la musique congolaise, comment on se sent déjà? Ngai nazana souci na bobangi makasi pona bana biso baza koya tozana ba chanteuse ebele kutu nazala mibale bazalia komona bango tout à l'heure makambo échangea il y a plus de production au Monica les producteurs baza ko wuta à l'étranger même chez nous ici production ça qui vraiment ko tourner. Mais là, tu as un problème à cause de la piraterie. Et ça dit que vraiment, Moussa Nabiso est boité. À cause de ce qui est Internet. Et ça dit que bon,
bato mosusu alia kende musika atieka internet amoni yoki na ye amoni na ye et puis bon peut-être ça s'arrête là et ezali ko déranger makasi na bela ka mikolo nyonso na baka ministère na biso atelemela likambo oyo et pote vraiment pirate ezala na mboka na biso te même si musique tobimi libanda te kaka ndenge tolobaka so toza soki 70 millions balobaka soki 50 ou 100 300 millions na yebi te tokomi na yebi te boza ko estimer botangi batu te bozo bosana ke batu bazo kufa batu bazo botama pe oui mais toza combien exactement na yebi te mais même si on vendait 2 millions ya pamba ou 3 millions à $1 tata nanga je suis riche na mbongo ebele mais na mboka na biso yo bana bazo teka ba pirate zo teka partout bakanga bango te ba inquiétaka bango te et c'est normal moto s'occuper nango azali te et biso artiste ya mboko vraiment en tout cas toza célèbre ezala la kati ya mboka na biso ezala même libanda mais il faut moins na ba situation ezali difficile oyo vraiment tozo traverser oza pe na société na bino ya droit d'auteur tant bato sa rabini na sokoda tika société ya droit d'auteur wana est-ce que d'abord bafuta yango ba télévision na bino wana efuta CBS na bino wana efutaka sokoda ba télévision nyonso banda na RTNC tina suka bafutaka sokoda te sabam sasem efuta bafutaka te tata na ngai même soko ye so moni moto nani ye fiche de paye au talibo ye $130 130 euros mosusu même 45 euros ba musique surtout ba artiste la biso ya kala nyonso wana misusu wana mbongo ya kapenza te sadi moyibi bandi a partir ya sasem na sabama baza ko kata ezaka biso mo côté artiste africain baza na difficulté ko sakana te na basasem na basabama wana tout ce qui est Afrique baza ko kata yango ezo tikala kuna pa na bango o ba ko tindela bino ta mosusu ba moi poussière soko yeba oko ba kozwa bazwi ça s'arrête là bar nyonso ba hôtel ba avion ba voiture ba bisika nyonso oyo ba ekala tout ça est-ce que ba futa ba droit des fois toza ko kanga nani verkisi moyibi mikolo nyonso mais il faut d'abord kota na kati ya nzungu kotala soki vraiment bonga ne kotaka toza ko senga na bino vraiment en tout cas bo kamata boza na ba fiche ya ko remplir so beti musique comme c'était à l'époque ba beti nzembo no ba remplir ba beti nzembo no ba remplir mais c'est quoi ça le marabongo te na beti so na CBS so sala manengi wana ezo sala malisusu te au RTNC vraiment kutu nazobela maman Nicole na biso maman ADG maman ADG vraiment yonde ozali number 1 tala likambo yo vraiment tala likambo yo ba futa vraiment sokoda ko futa biso na lobakango tous les jours vraiment en tout cas c'est difficile pour les artistes il y a quelques peu d'artistes oya mikolo oyo lelo peut-être bako s'en sortir quand on dit mikolo c'est-à-dire o ba yebani wana mais bongo bano bazoya sima kozala ndenge nini na yango wana biso moko ne tokamati charge ozana kati ya groupe na yo oza obligé au produire bana na yo moko au produire bango ba bima pe na miso ya bato c'est ce que j'ai fait on produit nos propres artistes nazala ba chanteuse mbale wana on a produire bango bientôt ekobima. Alors vraiment, SOS, il y a artiste Tchalamwana, il faut comprendre que chaque jour, toujours dans le Congo, il y a toujours droit d'auteur et droit voisin. Il y a pour les artistes base à la bien, hein, en République démocratique du Congo. Et bah, le but si Sabam Sassem et Zoyara raté. Donc moi je pensais d'ailleurs que tout Sabam na Sassem et il y a quand même. Mais c'est des poussières et il y a quand même Bakatakuna. Et ça pour na biso ba Congolais kaka tena ba artiste mususu africain. Na yango wana nde histoire toko ko serrer ata moi côté pirate na teka ata ya koteka. Pour ça pirate ezate je peux m'en sortir ata na ba droit de vente. Sur ba droit de vente ezako kende. Là mais là oui. Mais droit scénique, on joue pas tous les jours. C'est ça le problème. Vraiment, en tout cas, ministère, il faut attendre la Likambo. Parce que là, vraiment, ça commence à bien faire. Tous les jours, c'est la même chose. Si vous c'est la voix de Tchalamwana Mamou National qui plaide pour tous les artistes africains. Je profite à cette occasion pour saluer Cardozo Mwamba, l'homme aux yeux bleus, Cardozo Mwamba Wankena. Je salue carrément Kabs Kabasele. Cardozo, c'est moi. Hein. Wano Tushengai. Ah ouais. Vendredi, chaque soir, vendredi à Zaliawat. Chaque vendredi, c'est lui qui est là. Il faut vraiment c'est un grand mécène aussi.
de la musique congolaise. Il soutient cette musique. Il y a Congo, artiste et il y a Congo. Mais vraiment, il y a que Mingi Bazali ou Basutenara, mais Cardozo Mwamba, Azali Wana, il est toujours présent. Il est toujours présent, l'homme aux yeux bleus, millionnaire en blanc, Cardozo Mwamba. Je pense aussi à Caps Kabassé, les Mokondi, à Héros, Liévin Kassé, Seseka, Limama, Matou, Idole, il y a Deborah Bofando. Je pense spécialement et souhaiter bon retour au pays à Tonton Polydor, les gamins de Paris. Je pense à Didi Dipumba, l'ADG, Mamou National. Lelo déjà nakati ba génération nakati ya musique aujourd'hui sur le plan maintenant artistique na ba génération où s'infiltre aujourd'hui et Komi peut s'imposer déjà comment on se sentir na nouvelle génération sur le plan artistique. Pour se sentir dans la nouvelle génération de bossa la musique aujourd'hui na makambu ya musique na ba réalité na ndé bazo exécuter siko musique. Ça va? Oui, mais ça va, c'est bien, il faut banabaya ibi Congo ezali quand même mboka monene ya culture. Musique au s'arrêter na bisote, il faut banabaya, il faut musique na biso ezala toujours les premiers. Ouais, toza makasi côté wana to na zana bobangi te. Bano bazoya pe na makanisi ya sika. Relay nao boto ba ko relever pente na yo? Non. On prépare lelo boy au komiko bina ya ba mamusiko yo lelo batumso ko bina sur le plan aussi peut-être artistique un jour au lobano attention kobina non kobina ba grand prêtre et donc le batiko na yebi kobina te non c'est-à-dire kobina vanda et donc le bakobina ya e vanda penzo vandisi masolo c'est ça kobina siko ya danse wana ça c'est le spectacle où il vraiment fait revaka bien sûr mais kobina ya ba mamuna batatu ezali kobina wo evanda ouais. Alors sur le plan maintenant artistique vocal et tout est-ce qu'il y a au préparat déjà batumso ba recours eleto à l'époque il y a MG30 des ala qui au bando préparé au bando binissé plus vu et que on dirait ça qui yem to remplacer na dynastie quoi. Non na préparer relève té. Oui, dans la vie jamais mon toko remplacer moninga. Et la maman Pongolo va kenda, moto remplacer azate ni abeti bo ba remplacer bat ni ngai moto na moto azana ndenge nzamba sala moto na mokili moko na ndenge na ye. C'est dommage que vraiment avec mes G30 une fille que j'aimais tant, une fille vraiment azaki na facilité à koyemba na chiluba, koyemba na lingala ndenge azo yemba wana. Mais c'est dommage vraiment qu'il y a ce pélanama dans ma colonne. La Kaiti lelo et moi on a soka zalaka mais c'était déjà une vedette assurée. Mais webi kaka azako yoka beaucoup plus libanda que nakati na sala boni. A ce pélanama dans ma colonne kambote on s'arrête pas là. Tolbate non na ko zongi lelo soka zongi lelo alobi non mama na zongi na te azana intention wana te tozana ba musu bango. Peto pesa bango pe chance. Yes azana poto azawate. Nalinga toujours à moi nangai mais toyoka na no kuna na
a quoi dire merci Mamou National parce que Oza et Lungasika au Robimisa un album na yo pe Sika non? Oui, comme on est boss. Comme mais j'ai transféré après ce qui chance na délistage. Oui, ce qu'on dit mais j'ai 30 aux tanga tout le temps, c'est bon. Mais artiste Liboso à moi c'est au pesa quelle chance na groupe. Liboso te na sina mekaka mususu à l'étranger mais il y a oye Simba qui c'est vrai. Oye Simba qui zaki mais j'ai 30. Bana mibali pe bazali o tout ça. Ouais. Alors Mamou National, parlons maintenant il y a album Nayo Ozo Bimisa bientôt là. C'est ton album, Ozo signé les sous-signatures, il y a Retour Nayo avec force. Au mois de décembre, toza kozela parce que distributeur a lobi nanga mama zela muke parce que lunzenze eza na succès makasi eza na no côté comme sur le marché na zela un tout petit peu na rentrée na mois de septembre. Na septembre tozo bimisa ya sika eza na 12 titres. Oui. Septembre voilà, tobi na on a décembre toza na ya boss, toza na Sarah, toza na yangai moko disons tozana Tété Petit Piment baza misato kutu ba mi balete ba misato Tété kutu azabi hein voilà Tété bazali wana la cheftaine ya ba danseuse c'est-à-dire siko nazokomi ko produire ba tuna image o yangai penza c'est-à-dire oyebi ko bina oyebi ko yemba. Alors, mais comment tu as sur le et là comment que c'est important deux ça ce qu'on a production bongo et ça c'est le facile pour lancer la production moro déjà individuel. Ça la production te que production aux alara nanga yo vanda nazo sala de pour lancer des bateaux ko bimisa bateau eza lelo soki lelo na tiki musique toza lelo soki na lembi na soki ndenge nini ou soki bonzamba bengi ngai bango batika la ko continuer nazo sala te que bon production na kende revendre ko terra ba disque non nazo ko salisa nde bango nazo salisa bango bazala parce que na bi c'est difficile il y aura pas de producteur au ba ko produire bango c'est très difficile yango wana ngamoko naza ko lancer d'abord et après peut-être ba baza plus fort que ngaba ko zo relève après. Alors, Mamou National, tout sur la Makamusu, c'est moi spéculation. Mamou National aujourd'hui, moi, les solo na ba artiste Moussou Soupé au dédié. Nani Tété Tété pour na Tété. Lula. Nzela, oyebi déjà Nzela non mais na yebité, ya on a aussi ça no étape wana. D'accord. Alors, repartons en image. Tout le monde a donc Tété Aza image ya Sika ya Mamou National. Oh, azo bimse na album. Comment album ni sousoni? Comme album, soki na pesi omoni ba ya koyibanga yango tiraka na Nzela yebi maramba la mo. Septembre déjà, je vous dis Bozela parce que ce serait le son de Moutouachi. Moutouachi full. Banze mo lingala pezali. Toizana Zaina. Tozana te Zaina Nicole Mvwama. Zaina Mvwama nde wazaka na poto. Oyazali Zaina Nicole Mvwama. Ouais. D'accord, moi je profite à l'occasion pour saluer déjà Nicole Kiamwangana, Kiamwangana Nicole ainsi, je pense à vous et toute la famille Kiamwangana Mateta, le vieux immortel Verkis Kiamwangana. Et reportons en image un peu pour voir un peu ce que Tété peut nous faire.
Mutwashi. On a dit que cet album, ça serait 100% Mutwashi. Vous avez 100% full. Je pense que même ma boss, Barobi Nambo, Didi Lipumba, Barobi Nambo, Franck Komboyo, et pourquoi pas Azobina wana za chanteuse. Donc, on a deux choses à la fois. Danse, danse na koyemba. Bosse c'est une chanteuse de charme. Azobina pe, oyo azabina koyemba. Style na ye za kisonga, style kisonga. Azobeta nzinga basonga. Et si ko yo na kola kisonga na sukisa, foza na sala. Sara toke. Yebena Robina. Non, chanteuse na koyemba na koyemba. Ok. Reprends-toi une image. Aujourd'hui, découverte Yamounene, l'artiste Mamou National Tchala Mwana, la reine de Mutwashi, unique à son genre avec son style en République démocratique du Congo, a proposé Biso Kianto. Elle est l'unique, elle est la perle de son style. Voilà comment on a examiné son artiste Kianto dans le bain. Il y a l'homme au bientôt. Yeah.
l'ambiance qui règne ici. Mais Mam National, la Mouni va créer des ressemblances, ça va. Dans la musique Makina, l'orchestre n'a pas. Oui, dans le Swaban, elle aussi, à moi. Mais moi, c'est moi, là, en biologique, apparemment. Pas de problème, mais il tient tout le monde à l'aise. Bien sûr, c'est ma fille. Et je vraiment, kala naza koningate. Naza koningate, ça a la famille. Mais vu tout ce qui s'est passé, nous sommes obligés de vraiment à ça. Tout ce qui s'est passé donc avec la déception, on connaîtrait qu'avec l'artiste Oakinda qui mais j'ai trop. Oui, bien sûr, parce qu'on avait mis tellement les paquets sur elle, on comptait beaucoup sur elle pour Mata. Vraiment, tika l'histoire, c'était vraiment ma fierté. Et vu tout ce qui s'est passé, famille Mobimba s'est pas quitter. Barbaki, bon, écoute, on est obligé à rejoindre moi na moko. Donc là où il y a la musique mingi et topé si chance wana. C'était difficile au début et à ce classe né Mobimba il y a musique à bandé encore et pas nangai. Banda ko yemba malembe et dansait beaucoup et danse toujours et toi bon a comme un chant. Azoyemba kitoko sikoyo aibi ba note aibi makambo nyonso. C'est une grande chanteuse aujourd'hui. Et vraiment, na pesi chance wana vraiment, na moni vraiment za molende. A molende et makambone ka ko ngata na za mwana muke. Elle a dit vraiment le colo. Na moi na kati parce qu'elle a beaucoup de courage. C'est une courageuse et vraiment elle se bat. Elle se bat, elle sali tout pour comprendre et aujourd'hui elle assure, elle a la chant, elle a la danse et vraiment en tout cas Lula, Combo Lula pourquoi elle s'appelle Ngalula et vraiment les lois à assurer quoi. Tozana tété ou chef de chef na ba danseuse ou a umeli nanga to voyager partout tozana ye akimanga ite azali et tozana chez la paix azali paix awa a umeli nanga tozana godé tozana sterli et ba tozana sara mususu pe et ben voilà c'est ça quoi. D'accord. Mam National mais Mam National, tourneto sur un peu ni moi actualité. Mam National, pourquoi na katia chanson mototulanda? Pourquoi avoir choisi l'artiste Koffi Olomide pour Koyemba en fait na au salé chanson dédiée de Oyemba Cardozo Mwamba no Oyemba Batunyo Soano Oyemba Koffi Olomide. Oui, c'est différent. C'est différent tant Oyemba ka bao toyembaka ba mécène bao basalisaka toyembaka bango pambate toyembaka basalisaka biso toyembaka bango parce que batu wana basoutenaka pote biso tokoka kozala ezaka Cardozo Mwamba te baza yebele y compris même tata mokonzi wa mboka na biso c'est le plus grand mais le numéro 1 il y a mercenaria na mboka na biso basalisaka pote tozala nde nazolela makamba promoteur bazaka isute mais soki likambo bango nde batelemelaka biso tala ndenge to uti kolela papa Wemba ni tete Joseph Kabila ka banque président de la République vraiment matanga elingaka ezala ya niveau wana te et na yango wana ozomona il faut ikokumisa bango pe kozongisela bango na loyemba lobaka la plus belle femme apesa ka oyaza na yango ngai osalisi ngai na kosala nini na ozongisa kaka ongana zana yango et toyembaka bango pamba te parce que basalaka pe misala ebele na mboka oyo to soutenaka bango pe parce que baza kosala bolamu mpona mboka na biso ekende liboso na sens wana koyemba Koffi Olomide c'est l'un des plus grands il y a Afrique il y a musique africaine Koffi Olomide banda bo jeunesse na eti lelo Koffi Olomide tient toujours bon il est toujours fort et il est toujours présent. C'est vraiment un homme qui se fatigue jamais pour nous naye ala la kate. Par contre aux hommes na mike lelo bana basura bandi musique salinze moko sali succès alinga somba voiture alinga somba lopango alinga sala boy alinga za danser e ba mona ye batu balinga ye balu soka za mobali ba finyos bazala mukongo na ye soka za mwasi alingi toujours ba imbala ba jeep mais ce n'est pas le cas avec batu lokola mikolo ba ibi musana bango. Biso pona kozwa ta mwa mutuka on a peiné tellement qu'il faut qu'on travaille dur pona kozwa yango mais ce n'est pas le cas avec le grand bosseur comme Koffi Olomide
comme Nyoka Longo, comme Ngai Moko Tchalamwana, comme Bana Wenge, et comme Waze quoi, ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Na Yangwana, on ne peut pas chanter tout le monde à la fois. Il faut qu'on kumisa, tous aller ensemble. Tolbi Bomoko wana talaba paya, artiste ya Mindele, au moins bakuta na bayembaka, baza ensemble, au moni na ba spectacle, moninga za na spectacle, moni mususu aye, ayi ko soutenir ye. Mais biso c'est pas le cas. Biso ezalaka moninga zo beta bo abeta na ye, c'est son problème, a échoué ata ko échoué. Biso to souhaitera toujours malheur na baninga. Mais il faut toi apprendre, toi changer, toi apprendre à kolingana, toi apprendre à se soutenir. Parce que ça devient difficile pour Nabiso, toi s'encourager, disons, toi yeba vraiment qu'on dimaka moninga. Il faut qu'on dimaka pe batu. Qu'on dima moninga qui a sali, vraiment moninga wana a sala rapenza, aza au top. Vraiment, en tout cas, moninga a yebani na mokili mobimba. C'est ce que je fais. Na yembi Koffi Olomide, na yembi surtout l'artiste. Pona musale wa sali pona mboka na biso ezali fierté ya mboka na biso komona musique na biso ezobina ma partout et Michel Mamoun national Hello Moro tout le bapé apparemment ça a moi attachement ma cassina Koffi Olomide par on dirait ça a moi préférence Moro ma cassina Koffi Olomide. J'aime les gens qui bossent na linga ba travailleurs ba to vraiment ba mi pesa na musala nalingaka bango nyonso baza bandeko na ngai baza ba collègue na ngai na boyi mutu te nalingi bango nyonso nasolaka bien na Koffi Olomide nasolaka bien na Werason nasolaka bien na Jibempia nasolaka bien na Nyoka Longo nasolaka bien na Wazero nasolaka bien na bango nyonso na respectaka bango makasi bandeko na ngai mibali ba travaillaka makasi lelo na yembi Koffi Olomide et pourquoi pas lobina na lukape o mususu asala nini ye eloko ine sali vraiment que yaza la boye na étudier na travailler yepe na ko yemba na kumisi parce que lobi moto mosusu pe akotelema mayembi pengai nga ba yembi nga mingi na Afrique de l'Ouest kende na ba Sénégal Mali bamboke belé ba yemba nga trop mpona ni awa na sali pona artiste na pesi na nzela parce que c'est un peu étrange dans mboka na biso komona ki artiste yemba artiste mosusu menga na fungoli nzela et porte vraiment et continuer et lobi ba yemba pengai pe. C'est ça. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Viens moko ya muluba. Comme on est à la voix, ayemba kingai, chala mwana yo tout ça là, ayemba ngai. Viens moko boy ayemba nga pe na chiluba. Tous les lapés musiciens moko siko asa musique peut-être rumba ayemba, ça serait une bonne. Ayemba ngai pe. Bayuda, bayemba ngai ko lobateke ko yembo yembi mutu nde yo se diminuer to ya yo sili to kata ino ba mususu ba yo yembi yepo apesi yo nini balingi Koffi Olomide apesa nini ngana yembi na kumisi musala na kumisi apesa nini apesa kamwa kanyaka ya nini ya musala nini apesa te est-ce que talaka na nzala et apesa te na sens nezara mama na sepeli na Evre sim zoata obo suma futata carburant non Koffi Olomide apesa ngambongo tous les jours sona ina lo ba Koffi Olomide pesa ngambongo kopesa sona ke pa jibe sa kabela ngambongo $200 wera sona sa kabela ngambongo basi ba kabela ngambongo na ba artiste nyonso comme ngape na kabela kape ba artiste mususu pe mbongo to pesa naka i vraiment na piaka tianga moi essence disons on s'entraide. Koffi Olomide c'est vrai na senga yembo on a bien ngaya penza moi en tout cas le penza na likambo tinda mwana na tindi mwana pesi bongo na ya ko yemba yepa pesa ngayi mbongo na yembi musala na ye na yembi lokumu oyo vraiment apporta na mboka na biso na yembi te pa mbongo apesa afuta mbongo boni talaka ndenge na yembi wana afuta mbongo boni na yebi que Koffi Olomide c'est un riche man riche artiste azana mbongo vraiment c'est un boss na boyité na ke no senga mbongo ya nini parce que tamba o ba yemba na pesa bango nini na yembi lokumu mboka to tika ba esprit wana totala makambo ya sika paso ka pesinga tambo na kolia yango bidonde bozo banga ebolobi osoki ndenge nini ngai Koffi Olomide za banga banga sonde bidonde bozo banga na za iso ngate Koffi Olomide za mwana nzambe banga point oyebi soko zo banga mutu obimi complexé obimi peu faible soki mutu azali wana affronté ye il faut poussana pembeni na ye
Kofi Olomide aza mwana nzamba aza mutu lokola bato nyonso. Même ceux qui peut-être azana mabe na ye, mutu na mutu azana vie privée na kota kuna te, azana makambo na ye, tout ça, je ne suis pas là-bas. Moi, je regarde le travail de Kofi Olomide, c'est un grand. C'est tout. C'est vrai, il est un bosseur, c'est un bosseur, on l'affirme parce qu'il n'y a rien à prouver des albums, après album, récite après récite, Grand Mopa ou Kofi Olomide. Cette chanson dédiée à Kofi Olomide, il y a Epa Tchalamouana, c'est l'honneur aussi pour faire revenir à la raison que les artistes, il faut bâtir à la Bomoko, il faut bâtir à la Uni. Et voilà pourquoi les lots Solena Mamou National, presque Nyos, vraiment aujourd'hui, hein, on a fait un retour réduit et perceptif. Tolobi presque Nyos, hein? Si entre nous soit dit, rubrique moko ya émission na biso une vérité et la qui biso pas à travers nini moko Mamou National, pourquoi il a quitté Sokoda? Il met un mot Mamou National, il a quitté Sokoda. Oui, Nadika kina longwana Sokoda parce que ce que je pensais ce n'est pas au nazo mona et puis bon Magamususu na sepera ki na ngote. Bon, le roi Nazali artiste Nazali condamné d'être là parce que na kokendeti na ozon agawana. Nazali laisse magamni no o sepera ki na ngote. To meka ko souffler et loko biso to yoka ki? To meka to loba. To meka loba. Bon ça va. Mamou National to yoka ki est Mamou National a senga ki mbongo moko ba pesa bien avant que repartition et salema et Mamou National a senga ki yango e komeliete te o senga ki mbongo moko e komela ki yote yango silika ki olobi olongwana o. Tata. Yo kanisi so na sengi na besoin ko senga mbongo. Na besoin vraiment ya mbongo. Toi, nana Pierre Andengini, nana bisika na robeta porte tout de suite là, on me donne la réponse. Tout de suite là, problème danga ils a réglé. Na mutu na penza mutu ya kokele la te, limbisanga ye na kozala modeste côté wana te. Ah, ce qui vraiment en tout cas na zona za likambo ezala ya santé, ezala likambo soki ya ndenge nini. Oya sali sakanga ya zali monsieur s'il vous plaît. Oya sali sakanga ya zali. Oui, oya sali sakanga ya zali. Mais bon, on a kende parce que non, ça c'est Kinshasa. Parce que Balobi n'a pas Verkis n'a saigné bon. Verkis a passé un bon tout le temps. Tu n'as qu'un tel président, n'en a besoin bon. Ah, mais bon, les Cambote signé n'a signé. Avancé à payer $300. Na wuti ko zo sur $300 à payer. Président n'en a besoin bon. Au moins bon on se yanine. Bon kamata ti essence. Président bon mais to bangai na longwa na Sokoda te ezali société ezali bureau ya droit d'auteur ya artiste ya Congo nazali artiste na longwa ndenge nini même makamususu na bina sepeli na yango te na kati kuna yango nde peut-être na bendani mais nazali toujours membre ya Sokoda, ça n'a rien à voir. Ah bon on a le bis na biso nyos wana makamu na biso te bon balobaka makamu nyos. Repartition c'est les maquis des choses à qui payer hein. Na wuti ko zo pa ya enveloppe wana. Na zo ki même non. Normalement avec tout ce que j'ai fait, na zo plus que ça. Mais ça c'est bon. C'est pas grand chose hein, mais quand même il travaille hein, Verkis il travaille quand même, il faut quand même qu'on dit mayango asali o ya koko sala par rapport au yeli bon a pesibiso. Toujours un enveloppe yango mais n'a gagné plus que ça si les choses marchaient bien mais oh yo quand même hier wana tout de suite n'a pas qu'on dit ma poa nini nandimi. D'accord, alors c'est très ouvert avec Mamou National Tchalamouana. Je pense que ça a énormément plaisir de maître Walou Konka Baloé qui nous suit quelque part. Je pense que ça a énormément plaisir aussi à Julien Mboyo, Francky Mboyo, pourquoi pas à celui qu'on appelle le Matou Idole Yamama Deborah Boufando. Tout comme déjà Nasuka, Mamou National, comme Nasuka, je pense qu'il y a un mot à dire dans Batunio Soba Holandayo, quelque chose à la fin. Tout invité pour un concert vendredi, chaque vendredi à 19h déjà. À 19h chaque vendredi 19h. Bazako bao bamona ngai te na betaka wapi tomokaka na télévision ngai yoyo. Chaque vendredi nazali na empreinte awa ex 5 à 5 chez Mama GG
de 19h jusqu'à 23h30. Aussi ici, spectacle, colia, comela, entrée zanango gratuit. Bako déranger na porte té. Et c'est VIP. Ah makamba woyo oya wezate. Oye vraiment au côté ces classes, mutukano bien gardé. En tout cas, c'est propre ici. Talaka salle papa filmer dans une salle. Et autres 300 personnes. Et zanan to bongisi partout mais c'est ça, filmer salle, filmer. Filmer salle, voilà. Ça prix recevoir déjà Batou pour ces vendredis déjà. Pas de droits d'entrée, normal, au côté. Au côté, madame, déranger n'importe où ezate. Au côté normal, au vendu, installé yo champagne ezali, whisky, sucré, maï, macamonios tout ezali. Colis à comme la paix. Et awa paix sur l'une ça la paix fête, peut sali paix fête. Sur l'une fête à ba fête rapé mariage ça les marapé, makambutu ça les marapé. Mon national, Tokum Nasuka, émission Nabiso. Je pense qu'il y a un mot à dire par rapport à émission Nabiso, par rapport à entretien Nabiso l'équipe. Oh, il y a un mot à dire, oui. Na sepelite yo lobi que on a na yembi pa pesa ngambon na sepelite. Alors voilà. Ça. Toi bana ko manjant quoi. Oui, ça dit au traité. Après beaucoup d'œuvres au Sali, après beaucoup d'efforts au Sali et une personnalité assise et une célébrité bien hautée. Est-ce que Rosa la Magnotte? Oui, parce que dans na yebité na commissi artiste ya mboka na biso beaucoup me ko traiter nga de mendiant. Toi ba ngai vraiment en tout cas na yembi hein? Yonde motolobi. Toi ba ngai vraiment ça c'est n'importe quoi. Boya na vie privée na bo mona ndenge nazalaka. Oh, quand même depuis 90 hein, vous êtes tard hein. Na moi na mukete quand même plus de 36 ans, 35 ans de carrière quand même vraiment na canon hein. Na canon. Bo mona nga bo était passe na lo bagate na force tranquille. Na nzala ngengaka tout lelo hein. Voilà, Mamou National, c'était l'invité d'aujourd'hui avec elle, Tolobi Nyonso. Donc, comprenez la vérité, mon chaud. Il fallait tout sur le Kakaboye et la star reste très ouverte. Avec elle, tout sauf derrière. Et puis, c'était un grand plaisir pour nous. Honneur d'ailleurs de la recevoir parce qu'elle fait la fierté de la musique africaine, en particulier de la musique congolaise. C'est une star et c'est une femme qui a fourni beaucoup d'efforts pour la musique nabissoise à la debout aujourd'hui. Et si on parle de Moutouachi, on parle de l'Oketo Bonina, c'est parce qu'elle a existé aujourd'hui à la perfection. Alors, ça n'est fini pour cette édition. Retrouvons-nous trop prochainement pour une prochaine. Le 30, tu as une 5 games. Le 30, tu as une 5 games. D'accord. Saint James déjà chez Kofi Central pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, la demande du public, la 5 games. Le 30, tu as une 5 games. D'accord, avec plus de précision, on vous communiquera certainement. On se retrouve très prochainement. Merci à Mouna, l'artiste, pour la prise de vie et à celui qu'on appelle Didi Bipumba, le boss à la belle taille. Et bien, pourquoi pas à Junior Elder Tsenga, le dipro de CBS Télévision. C'est lui qu'on appelle Dido Makwema, l'incontournable Dido Makwema. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain numéro. Au revoir.